Plus de 100 jours déjà depuis le comité de gestion Yassika et à la tête de la Société nationale d'électricité SNEL SA, comité Oyekumba Maka, sous la direction du directeur général Fabrice Lusinde Walusangi Kabemba Oyazwa Kimanda, na chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de concrétiser vision naye au sein de importante entreprise Oyo à Salaka, facteur de développement de la République démocratique du Congo. Et Liboye Baké en 19 semaines, soit en 4 mois, ba résultat ezali déjà comme nana pe ba avancée concrète ndenge quelques abonnés batalisi malgré oyo ya kosala etikali nanu ebele. Sans problème, à continuer à l'embêter, à me améliorer en gros ici, pour que les hommes de la bord et à Kalwana. Nous continuons au sein de boulot, nous allons en gestion. À l'andaté, la baninga, façon bango, batambola, il m'a donné. Il faut savoir le colonel parce que moi, je suis le négociateur. Je continue à changement en boucle. À ça, on a idée, on a été dans le souk. Il y a une évolution en boucle, il y a un changement en boucle. Pour le moment, exact à moi bien, mais ma fédère est l'équipe. Par semaine, au moins, la fédère 5 fois, 6 fois. Depuis Bango Baye, Pirato Saganango, vraiment, la problème, par rapport à Babu, Moussoussou o esala makepa ya bajan ya SNEL sur terrain, bakinois batalisa kipe boye. Bon, surtout tout à partir de direction, Aya sur les terrains, aya pour vivre la réalité que je montre. Bon, bah yo kaka rapport pas bateau, mais bah déjà batita sur les terrains batita na bango te. Pour travailler kaka mokolo moko kaka, bah fédère les métiers, n'a pas ya potentiel. Bima sur les terrains, banda kolandela pot. Koyo ka plus o ya bateau wana te wana bon. Excusez nga na terme wana ba miyibi ba meseni na ba corruption na bango ya kala yo yoka population ndengo zo yoka biso po population ndako peso ba réalité à ba tête akita sikere bangi bipisia bisika na batu na wakuwa kuneza la ngoto bakita bango moko pe sikere ba deja ngoka na batu kuna akotambo ape sikere atambo ape kana kini na kati ya voiture tambo moko pe bakita sikere po mususu ngana yebiso match bandi ba corrompre ye na ba bière akata courant po bisoto mukolo neti ngata la suki ya pembe na ya kotelema na bar to na kotala match po omoni baninga no bazalaka wana ba bebisa ni musala ma be vraiment o lelo ba plus mo ko finga SNEL soki aye mukola match bo corrompre ye na masanga akati courant to match soki atali ke ona bino to délester bino bo somba délestage na éviter donc banda contrôle na yo banda na kolo oya landi yo na chef à cabine sala na contrôle wa kovanda na bureau te na kotala o ezali déjà kosalama pour l'amélioration ya desserte électricité en quelques jours seulement. Il faut qu'on félicite équipe Mobimba ya SNEL en commençant par comité de gestion Oyo Kumba Makana Fabrice Lusinde Bakisa Besper ainsi que l'ingénieur pour la volonté oyo ba manifester afin de concrétiser vision ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton Mukantombolo. Hey, Kejo! Oui!